bato nyonso oyo basala busoba ke omeli chassé omeli mai na chassé obwaki olie shingom obwaki ozingu bolie obwaki na prince biso soki tozwi o ozala nani okutana na imo mokonza mboka. Dimanche 21 juin 2026, il était midi passé de quelques minutes. Un premier lot de 150 bâtisseurs débarque à Kinshasa. Une heure plus tard, Oyoki elenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Bato nyonso oyo basala busoba ke omeli chassé omeli mai na chassé obwaki olie shingom obwaki ozingu bolie obwaki na prince biso soki tozwi o ozala nani okutana na imo mokonza mboka. dimanche 21 juin 2026, il était midi passé de quelques minutes. Un premier lot de 150 bâtisseurs débarque à Kinshasa. Une heure plus tard, un autre avion débarquait les 150 autres, puis un troisième et enfin un quatrième. Pour cette seule journée, 600 éléments ont foulé le sol quinois. Parmi eux, certains sont partis de la capitale congolaise il y a 2 ans. D'autres, natifs par exemple du Haut-Katanga, du Lualaba, voire du Kasaï oriental, découvrent Kinshasa pour la première fois. Mais tous connaissent l'objet de leur mission et déterminés à relever les défis. Tozaki awa na ville ya Kinshasa, donc tozaki comme ba vagabond, toyebaki logo te, toyeba musala te. Mais décision chef de l'État zwaki ya longola biso awa ya kena biso kanya makasi c'est toujours formation tokoma batu lelo lokwa tokomi batu. Décision eso ezwami tozonga na ville ya Kinshasa toya ko bongisa bato nyonso oyo basala busoba ke omeli chassé omeli mai na chassé obwaki olie shingom obwaki ozingu bolie obwaki na prince biso soki tozwi o ozala nani okutana na imo mokonza mboka ngasuki wa bakonte bina si biso pena 100% poti tosali formation na biso ti bazwa biso bana na biso kina eza ba fatigue so ezala ke ba fatigue mais banga bana kitaka ba kino bazongi suki c'est que tolandi pela formation na bokebi nyonso tozala ba bandi ba deleka lope tokomi batu katisa batu jamais na kolinga ninga na ngamugo atengama akende biso ninga tengami na so bisaye kajile dombarton chatoko mu suivi ya tax force lelo tunakuya hapa kutumika kusinifie donc kubamba watu wa bambuchafu mfason ile ni kufurahisha kwa kwanza president general bantu wote batafurahi na hivi tunafika hapa atukoe kulabisha tunakwanja kutengeneza mina yua kazi tunakuwa kufanya kazi ya entretien kutosha propre kweke propre muvile capitale yetu hii ifo ikuwa bien propre ana capitale yetu ikuwa buchafu batatuzobele na kumapei ingi message ile tunambia shiba kinwa tunasema hivi shivi tunatoka kukatanga kukuyu kufika Kinshasa tukwa kufamiza tunakuwa kutumika ni kazi mtu na mtu ajikonseye tutumike kazi yetu normalement aina kazi tunatumika jo hivi atukuye bulumu. Le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Kabwik, est également confiant en ses troupes. Le problème, ce n'est pas l'effectif. Le problème, c'est l'efficacité des unités que nous avons. Nous avons des unités qui sont très efficaces, qui sont bien formées et bien préparées. Les jeunes que vous voyez ici sont bien préparés pour rétablir l'ordre dans la ville de Kinshasa. Et vous le verrez. Dans peu de jours, je crois d'ici la semaine prochaine, nous allons nous mettre à l'œuvre et vous allez nous juger à l'œuvre. De l'aéroport, destination leur camp de cantonnement, Ntsele, où ils ont reçu leur kit individuel. D'autres débarquements sont prévus dans les tout prochains jours. Au total, ce sont plus de 4000 bâtisseurs qui sont attendus à Kinshasa dans le cadre de la task force mise en place par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, afin d'appuyer l'exécutif provincial dans l'assainissement. Les bottes jaunes frappent le sol avec une précision implacable, un rythme sec, constant, qui ne laisse aucune place à l'erreur, y compris dans les rangs féminins.
Au service de la patrie, scandent-ils d'une seule voix au moment de s'approcher de leur commandant. Ici, rien n'est improvisé, tout est répété, assimilé, puis exécuté avec une rigueur rare. C'est jeudi qu'Anyamakasse s'est en fête. Sur la place du centre d'instruction Félix-Antoine Tshisekedi, près de 5000 ex-délinquants arrivés au terme de 2 années de formation assistent à leur dernière parade. Une cérémonie solennelle marquée par la remise de brevets. Une sorte de carte verte, symbole d'une nouvelle vie, qui consacre chacun d'eux comme agent à part entière du service national. Moment fort, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik leur annonce en personne leur premier salaire. 500 000 francs congolais versés le même jour, une reconnaissance concrète et immédiate. Nauti Kinshasa lelo, avant na komawa, nazaki pa mokonzi ya mboka, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême du service national. Na ye na salaire na bino, mokonzi ya mboka apesi nga salaire na bino 500 000 francs. Pe mbongo wana bokobanda kozwa yango chaque mois. Pendant 2 ans, ces ex-délinquants mêlés à quelques volontaires ont appris des métiers utiles. Agriculture, menuiserie, mécanique, maçonnerie et j'en passe. Autant de savoir-faire destinés à les réinsérer et à les rendre productifs. Pas de temps à perdre, cette nouvelle vague sera plutôt déployée à Kinshasa dès ce week-end dans le cadre de la task force chargée des travaux d'assainissement de la capitale. Otikali na préavis 0 stand-by. Ici samedi, tobandi mouvement sikasiko tozolongwa tozokende na Kinshasa. Mokonzi ya mboka apesi biso mission monene ifo boye bango. Siko mokonzi ya mboka ayebisi biso boye musala wana ya kobongisa ville ya Kinshasa na pesi bino bato ya service national bosala yango. Fiers, déterminés, prêts à prouver leurs valeurs, ces hommes et femmes désormais bâtisseurs expriment leur reconnaissance au président de la République qui leur offre une seconde chance. À Kanyamakasse, c'est une transformation s'est opérée. À Kinshasa, elle va désormais se voir. Formés, encadrés et déterminés, ces hommes et ces femmes s'apprêtent à mettre leur discipline au service de la capitale. Une nouvelle étape commence et elle s'annonce décisive. Sikasiko tozolongwa tozokende na Kinshasa. Mokonzi ya mboka apesi biso mission monene ifo boye bango. Nati na bino toza na bakino abote. Amususu bauti Lubumbashi, Mbandaka, Kasai, bisika na bisika. Ebiso toza bana Congo. Tozokende na Kinshasa, capitale ya mboka na biso. Kuna bapesi biso musala munene. Na ebite soki eza na bao bayebaki ke mokonzi ya mboka a créé task force. Mokonzi ya mboka a créé task force ekozala chargé ya assainissement ya ville ya Kinshasa. Ville ya Kinshasa ebebi mingi. Salite bisika nyonso. Bato ebele baza lisusu na civisme te. Bato ebele baza lisusu na discipline te. Bazobwaka salite na bakaniveau. Batie bafaux septique na bango ekomi na bakaniveau. Bazobwaka basalite na babalabala. Ville ebebi makasi. Siko mokonzi ya mboka ayebisi biso boye. Musala wana ya kobongisa ville ya Kinshasa na pesi bino bato ya service national bosala yango. Na babatiseur ya bino. Parce que nayebi bino malamu ke bozali badiscipliné. Boyebi ke na Kinshasa toza na baunité ebele. Mokonzi ya mboka azali commandant suprême ya forces armées de la République démocratique du FARDC. Azali en même temps commandant suprême ya police nationale congolaise. Mais aussi azali pe commandant suprême ya service national. Mais atali na ba service nyonso wana lobinga na police service national. Esengo te.
ndenge na ye awa na ye na salaire na bino mokonzi ya mboka apesi nga salaire na bino 500 000 francs mpe mbongo wana bokobanda kozwa yango chaque mois. Tobandaki koyebisa bino mikolo nyonso batiseur ke bozala discipline na discipline nde bokozwa mbuma kitoko mokonzi ya mboka akokisi yango. Lelo bozozwa salaire ya liboso mais chaque mois bokobanda kozwa salaire yango parce banda lelo bokomi engagé na service national bokomi baagent ya service national. Nakini nazalaki na komina lemba nakini nazalaki kuluna makanganga nakini batindi biso awa bilanga lokwa kanya makasi lokwa prison tokomi awa eza prison te eza centre tokomoyekola misala lelo nakomasa mpe mosala komasa affaire ka na service national awa tosalida inani limo service national asepeli mingi mpo bapenga mosala nakini nazalaki na mosala te. Service national ya bamétier ebele bamasonnerie menuiserie ezali c'est affaire bakarale baza me ngai nalima c'est affaire bana limo na esa bango neti nga na makambo nazala suti nga koma maître c'est affaire nakoma agent nakoma sa mosala dans tout bien nabenga bango mpe bayokola mosala bakoma lokwanga batika via lwingi tozalaka nango kala wana te nga kaka na bafoya ya na manzalimba bango tu na minti fo bamona nga do na bengi bango nde baya pena bayokola mosala bakoma kwanga toza mboka na apesa ye kaka na asi mingi mpe baumela na mosala oyo nayebaki te un jour ke nasala mosala ama lelo nakoma asala. D'ici je totalise 2 ans ici à Kanyamakasisi. Au service national, moi, je suis spécialisé en plomberie générale. Je fais la plomberie sur le service national. Bon, j'invite mes amis, ou soit des gens qui pensent peut-être qu'au service on parle, ou soit des gens qui partent en formation à Kanyamakasisi, ils partent là pour les maltraiter, ce n'est pas les cas, chers amis. Au service national, nous apprenons les métiers, l'esprit de patriotisme, le nationalisme. Donc, au service national, nous apprenons tout. Sur ces chantiers, nous avons premièrement la plomberie, les carrelaires, l'électricité. Donc, il y a plusieurs métiers. Nous avons appris tous ces métiers-là ici, à Kanyamakasisi. Premièrement, je dis merci à notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir pensé à nous, les jeunes des jeunes. Les amis, les ex-délinquants envoyés à Kanyamakasisi dans le cadre du programme de rééducation du service national feront leur grand retour à Kinshasa dès ce week-end. Au total, près de 5000 jeunes seront déployés pour participer aux travaux d'assainissement de la capitale. L'annonce a été faite ce jeudi 18 juin par le lieutenant général Jean-Pierre Kassomo-Kabouik lors de sa première prise de parole depuis sa nomination à la tête de la task force chargée de l'assainissement de Kinshasa. Après 2 années de formation à Kanyamakasisi, ces jeunes sont désormais intégrés au service national. Le commandant du service national a également révélé que ces 5000 ex-délinquants percevront chacun un salaire de 500 000 francs congolais. Désormais fonctionnaires de l'État, ils bénéficieront d'une rémunération régulière pour leur participation aux efforts d'assainissement de la ville. Service
echangeant l'unité, echangeant l'alliance. Et nous comment discipliner pour nous imposer la carte. Nous comment valeur, la famille, pour la carte, la troupement, c'est un bon troupement. La bonne pépé, la concentrée du salaire. Ex kuna wana kwa kujenga kama vile vile Kinshasa. Zangu gamina na matiki. Kala zuri au kuna maana yake kwa kujimamai. Na ki place ni kwa information kama makasisi. Centre professionnel gestage ou hapo na sisi. Président de l'éducation na biso de tous na biso discipline na biso ministre commandant SIPAM commandant service national à zone de biso président assembly général après ça quelques personnes to sura pour n'amboka na biso musala assainissement donc nous saluons na Kinshasa to ko sumba idée à président assembly général na changer pe na changer kala depuis na kota qui na formation pour le service national na kama makasi na changer mwana matitesili inazana paa kusama na susu na batu wana tu bande kuna mafami na ngai bango na tikana bango general mabasana kawapi hizo kembe na general basata koso mwe zama bango lai mimi ngatangia niko lushari mambago lubumbashi hapo ifika general Kasongo na president Felix Tshisekedi tukaba passer hapa tunababa agent service national na coordonner à changer kwa tunenda facilitateur tusoutenir na siku mkongo wake imanda kama kasha abiso bakolete la mujumai Monsieur le Félix Antoine Tshisekedi, félicitations. Pour te faire nous autres, il a mis ça lieu de même pas matriculer à service national. Même il n'y a pas de temps, si on va voir ce président ou comme Mouche, qui va faire ça, de la Kissan. Mais si le président du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, on va s'y rendre là. Comment ça s'allait, papa? La bonne Kinshasa, le très bon mot, là, je te en bongo. Président na biso popese merci mingi wana tozalaki na misala te lelo tokoli banzi ya leta kalaji na nga na 20 ans bazofutanga 550 000 kala mpe bafutanga na miniti moke tunafurahi sana ndio evenement ya mwisho tunaweza kupokea mafuta ya mingi mefiko na président de la République Fatou Betom kwa Tombolo. Merci na président na biso ya mboka Fatou Betom. Ala shoki yeye na yambe. Merci na président na biso, président na biso calme à centre fini. Au moment où on dit ça, on a pas merci na cour ya Esiaba. Merci président de la République démocratique du Congo. Hapa ni mwisho asante, tunapokea mafuta ya mingi merci de la Kasongo. Noé asante les grands nika oba chikata to ba bien fort. Baba chikata. Et wana bazali garde ya sécurité ya presse na force du Congo. Ba retourner total à tamo atelier. Ça va. D'accord, shikayaka tu, shikayaka. On a déci. OK. On a brigade spéciale de l'île IDPS. Force de Congo. Donc on est à l'élément où il y a une formation accélérée. Pour garder IDPS la force du progrès. Pour et ça va tout le monde bazolinga fragiliser IDPS. N'a pas fragiliser force du progrès pour pas avoir moyen à goya pour diminuer gaz ya IDPS n'a force du progrès. Mais Oyoki elenge ya Congo.